Bonjour, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, ezanga bino se Rebecca na yel suko pesa bino kaka ba jour ya jeune pour bato ebele ba comprendre message na ngate mikolo ya jeune. Ezande ni se Rebecca toujours comprendre te, bozo comprendre ni na bozo comprendre te. Satana tika omboye binga bino atika otungisela nga bino. Bo comprendre. Jeune ezali le 17, le 18, le 17, le 18, le 19. Omoni jeune isili. Ils en a 3 jours ya jeune. Mais jeune wana ekobanda journée ekobanda na 0 heure ya le 16. 0 heure ya le 16 to bandi jeune. Pour yango tozo kota na le 17. Na 0 heure jeudi. Jeudi eza le 16. Ovandi na journée masoko olia olie depuis mamuna lobaki sala to komi na 0 heure. Poto kota na bino na mokolo oyo elandi wana nde esika mokolo biso tosala nini toko banda jeune na biso ozomona jeune na biso ezali le 17 le 17 mais tokokota yango jeudi na 0 heure biso wana nyonso totelemi liboso ya papa nayebi nde na kosala mais yo yebaki na 0 heure ya jeudi tomati biso nyonso le 16 komitungisama te ke na kosala nde napesi bino deja bavexe biblique na yebisi bino nde baki boregistraki nga mona bino nde na kobenga bino toorganizaki ndeni tosala na kati ya jeune oyo pardon sambela bien na kati ya jeune oyo loba bien na kati ya jeune oyo luka nzambe na malamu flou ocomprendre te pourquoi na ye na flou awa na choix te yaya oso comprendre jeune oyo luka nzambe bien luka nzambe asalela oyo luka nzambe akangola oyo luka nzambe alobela yo na kati ya jeune oyo luka bolamu nzambe na vi na yo ozomona na kati ya jeune oyo donc na kati ya jeune oyo nazosenga oluka oyeba mpe homme fort ya famille mpo oluka renverse ye femme fort ya famille mpo oluka renverse ye parce que bato wana batikaka bato te to mosusu nzambe aotalela mpona libota mais pendant que yo po kota na profondeur ososala no bamakambo mosusu oyo ezosepelisa nzambe te en tout cas natangi na des chroniques kuna natangi bien o mama beka yo kotanga no biso tokomprena te kobomboye nga te kuna natangi bien natangi mpena bien na sosoli soki toluke na bosolo tobandone masumu na biso aokangola biso oyoka biso losambo soki otangi des chroniques mobimba kitoko wapi ozomona nde nzambe akoma kotala yo akoma oyoka losambo no ekomaka lokwa biso obanda osambelaka bona exauce okomaka lokwa biso osambeka moke boye nzambe abi deja nayoki yo na exauce yo eza bien eza mpe avantage nzambe alinga yo nzambe ayaka kokorge yo nzambe ayeba yo na nkombo eza vraiment bien kota na profondeur tika vraiment kotala kobetabeta misu mpe tika kosambela ya loyenge tosambela bien tosambela na serie nyonso mpo nzambe aza nzambe aserie bomoni ke nzambe azala na conseiller te je aza na conseiller te oyo olobi mombu na ye nzambe azanga conseiller donc nzambe aza na conseiller te me makambo nyonso nzambe asalaka eza bien ozomona mpo aza deja nzambe moko mayele atonda na bwania tala sagesse apesaka biso bana na ye ozomona nga bikima classe me quand même asenga mwangolaka te nga ndambo ekosunga ngai ozomona tomipesa mobimba na ye tobondeli papa natiki moma oyo na maboko na yo zwa contrôle nyonso seigneur de début à la fin tambola na biso papa oyo nyonso ozoglorifie nkombo na yo te na neutraliser puissance nango na paralyser yango na nkombo na yo jésus de nazareth natelemeli mipepe nyonso entre le ciel et la terre oyo eza nzinga papa ekoya mpona konvute koyiba maloba na détruire puissance na yango na nkombo na yesu masiya ozali nzambe ya bosantu nzambe ya abraham ya isaki ya jacob kolo tozopusanaka pene na mpona koluka oyo na 3 jours oyo mpona koluka na 3 jours oyo nzambe alola yo mimonisa na priere oyo ya biso ya 3 jours toza na posa na yo nzambe ya israel toza na posa na yo nzambe ya bosantu ose manifeste puissamment na kati na bomoi na biso tika tosembola loboko na yo na 3 jours oyo ndima libota na yo na présence na yo yo obengaki biso mpona mosala na yo lobaki bato ebeye bakobika na nzela na biso papa bapriere ebandi kolotika yo mimonisa na 3 jours okutana na libota na yo rendez-vous ezali oyo biso topesaki yo tokobanda na yo le 16 na 0 heure mpo tokota jour oyo ya le 17
na le 18 na le 19 papa mikolo wana yango topesaki oyo oza nango na calendrier na yo papa otika te omimonisama na bajour wana bayeba koluku mpenza na bosolo na motema moko mpenza ndenge ozoloba na liloba na yo bao bakopasola motema ndenge na ville ya Ninive basalaki bakozwa bolimbisa masumu ndenge biso tozwi mona biso nzambe na présence na yo mona biso tozoluka na 3 jours oyo tomipetola na makila na yo nzambe tika tozala rendez-vous na baye nyonso bakosopa mitema na se ya makolo na yo na baye bakomitika molimo aporte bango na volonté na ye atambusa bango na lolenge ne bamona yo nzambe alola na sengi grâce ngolu na yo e accompagne biso na kati ya prière oyo couverture ya makila na yo ezala tutoto ya baye nyonso bakopesa bomoi na bango Omona bango epai na yo na bondeli bongo na bi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Tika nzamba lola asosolisa o video oyo na kombo na Yesu Masiya. Loni nazoloba na 3 jours oyo na pesi bino ba jour ya jeûne. Mama Rebecca tozo comprendre leki na biso to comprendre mwana na ngai nazo comprendre mama nazo comprendre o comprendre ndenge nini o komitanga ko comprendre. Na momo to comprendre biso nyonso. Ta ezamabe. Futo luka nzambe na bosolo nzamba sanini akangola biso. Alors nzamba Jérémie 33 bonga mité il est le même hier aujourd'hui éternellement. Numéro de téléphone a changé te bongisaka réseau. Bongisaka réseau connexion numéro izaka wana ona yela bino numéro asikate 33 3 salara kino lelo mais bongisa motema connexion zalo malamu na nzambe. Nalingi na partager vidéo landango tina suka ezana opeta mingi te mais eza moins bien. Nalinga na yebisa bino secret moko boye. Omoni Satana eloko ni asali bana nyonso bakepa na ye ozomona po bakoma bana Satan ndi toloba mais Satan sala mutu te azala mwana ta bota te oya boti biso eza nzambe na biso na ekulusu ozomona toza bana na nzambe mais tosoloba parmi ba obakenda na ngamu ne bakomosala bino mo bozomona na miso na bino ndenge ata na ba carnaval o bato basosala tozomona ke eza na bato pe na balingaka ye badoraka ye bomoni yango makamba salaka elo na nini na bisa bino secret za nini faut telema na prière parce que eloko Satan asala eza très délicat alongola bana na somo ya butu ozomona somo ya butu Satan alongola bana na pe alongola banko banga nini o Satan asira bato po babanga rate omona bona katikati ya butu bazomona ke nzamba existaka mais bazana ko banga butu te alongola bango somo ya butu. Alors yo pe na butu oza butu to fandaka yoka fatiki ena lala tela kuna ayebi makambo eleka na butu alongola bana na somo ya butu excuse na kwanza liswa pardon bandeko na ngai nga kwanza na misu na bino po boy bakina kwanza na mila mingi poto po esa munene na kaka munene tenga itala nzoto loko maneke zomo na mila poto esa munene mara bekolo makambo bio bandisu makambo Kaboto kena bino Yesu oyo azwaka bato na lolenge ya lingi pasala kembo na mutu ya lingi mama kesala grâce na mutu kwa ngai mama chika eza ngolu ya ngolu kai po bomona degra nzambe ote bolamwa nzambe azwaka bato lolenge nyonso afasone kaka zomona mabesko atikanga na basiekele basiekele ezali yango monana kwanza na mitu bato basekele bondela mpona yango mwa babikusa mosu yaka mpe ya matumboli nayebi te sata so amfuta ngai me ozwanga te bamfutuma na yoki ça va nalingi naloba nini tozongi na video diable alongola bana na esomo ya butu bolonga butu bobondela na butu botanga mpe bible na butu eza malamu ekosunga bino mpona komona nzambe mpona vision efungwama mpona écoute efungwama matoi na niete ifula yaya mpona matoi esa nini efungwama po bozala sensible na écoute ya Saint-Esprit ozomona alongola bana na esomo ya butu parce que ayebi na butu nde bosala makambo bien ozomona koloka na butu kitoko nde omata na nzeta kombo po bango bazala na jet privé te o avion butu kombo babiloko wana siko po esalama bien na butu siko tala somo ya longola bango na butu ozomona boseya minene bana Satan bazokata bazoya poto koloka bato awa bazokata poto koya koloka bato awa na bimwindo nini eza flou yaya tozalaka mwa tanto boyebi te yaya boyebi vérité te tika bozalaka bon l'essentiel mongongo
C'était mongongo confession to sali sanga na témoignage sangwana bon na image na ngate ya servante sera te mais boye ba servante sera na hôtel bino na chaîne pour boye ba na ba servante nzamba simba bango ba confesser so po yo lingi o confesser o tubela mongongo no kai kota kombo ne kota te nzambe ako soki pe yo ondimi na yo lokwa ba biso to signer na biso pona Yesu signer pona nzambe tatola bolamo nzambe koka soni te bisika alongola yo kokela ngo soni te moni muyibi so de choses a muyibi oyoka soni mais so zano muyibi te nzambe akangola na muyibi tika na okaka ti mabe nini o mama rebekanga na bali te mwana te mwana makambo na ezate yo ozela bana sata to nzambe omami ka omutu na ye oyebi nde nzambe ana te omoni satana alongola bana na esomo abutu yango na ndo loba na tika na ba distraction ope ba distraction rebeka ba distraction bwe bango bobomela ramoto oki aloba mambo bien mais akoti bafantir loba likambo akoti bafantir loba pe na michoto yoka ozozoka minute ozomona alongola bana ne somo butu babanga nzambe te alongola bango somo ozomona alakisa bango asa bango nyonso ayebaki baza ye aza puissant ye nde nzambe alongola bango somo butu omona na cimetière bakenda na butu na kati ya mai bisikanga na mona bakendaka na butu baloge onga na moni bango bakendaka na butu est-ce que bozo comprendre misala makasi ya molili esalamaka pendant la nuit bato balali siko yo ennemi no azaka makasi na butu yo ozokokolonga butu te poane to wana ona devoir ya butu bao nyonso baoyokanga mongongo na nga tolonga na butu soki tosisi olonga butu tolonga tongo siko mama rebeka tolala non mpe horaire olala naloba ni baobulandi nga bosala chafaudage ya prière actuellement botrape batemps perdu masumu totambola na masumu tokela na bandako ya mibali babala biso te rebeka surtout yo mama ata babengi na 23h yaya ozobanga te ke bamilimo mabe ezaka na nzela yo modo ya kutolaki yo mona so molimo mabe azaka tino obanga nosubutu te po ye pa zolinga saka mabe na butu zomona okaso babenga lo oza pinga bina na ndako osavo ko ya yokanga na oya mama nake wapi nake sai kobo ya na bina oya nzambe chance obikisa ngai papa chance obikisa ngai oyi makambo na olobeza solo ya molimo yebisa bana yo makambo lobana bino eza solo na kangola ekune yebisa bango okanga wana butu na zwi nzela nakota bangaba na okizo batransport oyoka batarsi mpenda spécial mpona péché ayaya rebeka baoluelo mutuka mpona lisumu nzambe oza kitoko ya nzambe afin satana alongola bana esomo butu babanga te yalokwa nde tobanda obanga ekobo te okosini okelongola zemi obanga te kokokufa ata oyoka moto alongola zemi akufi me yo mpo okesalango kaka ya alongola bato somo wana kobanga na longola yango po toza bempoli epa nzambe nzambe abwaka biso libanda ndenge abenga na ada na kaye babiso babenga na bango nga namona yango misusu nzambe wana tobeta masolo soko moninga nanga bando obetanga masolo kaka bato nzoka ye azalaki koanvute nga na masolo ne na mvute ya molimo mosata so ebisanga na litoi nalingi nanga masolo te nga na oyoka te ya nazokuakula nazokotaka gu ya lisumu na ye nga na oparticipe molimo akomoswama to ekomi koswanga te nayebi ke eza signal baboyi makambo ekota kati na nga me ngai te nazokuakula kaka yaya désobéissance ya nalala na butu molimo abengani ngai babengani ngai na lopango na bango makambo ngai nayebisa bino ezala solo toka na lopango na ye bible tanga biso bien kota na lopango ya nzambe na bakantike donc biso nyonso nalakisa bino nde nazosambela na olela nzambe alakisi ngai na lopango na ye nakuti baninga bien na sali bavandi bien bazosambela nzambe kitoko mpenza babondela ye ye avandi na ye na kiti siko bato baza koadore bato bazokomise bien bato baza koeleve bien mamanga na kota na makelele nzambe alakisi ngai butu oyo olelaki wana yo so okanisa kosambeli ngai na bana ngai nayaki bien yo oyeli ngai loyenge yaya loyenge tina lola rebeka donc nayeli makelele ti likolo kuna ozomona alors fo yeba masolo nini yokoyoka masolo nini yokoloba yo so kutu babengana deja osambela babengana fo yebaka ozomona diable alongola bana esoma butu babanga te
ozomona ba cérémonie bato baza kosala, ozomona ba magie eza na mokili oyo mingi mabe wana basala yango mpe na butu, koboma kolia bato mingi na butu. Ozomona yo mpe mwana na Nzambe na ngambu na yo telema na butu, papa na yo ava telema na pole, ye moko azalaki pole, mais ava kota na pole alonga ye na butu, parce que Bible lobi le bandeli molili ezalaki Nzambe aki kotia pole kotia lumière, que la lumière soit et la lumière vie. Mais avant, c'était la noire, ténèbres. Il était dans les ténèbres. Ozomona. Alors, Nzambe ayebi butu bien, ayebi ténèbres kitoko. Ozomona. Pona bandeli, azaki mko na yango. Ozomona. Nebite so bo comprendre, batu musu bo na ba comprendre ndeto ba nga kuna lingana oloba bato te ba bébé spirituel na ba grande spirituel nga ko kana oloba ba makambo ana te na loba kake est-ce que comprendre saisir la place yana bien que Nzamba na aibi molili bien parce que avant même ba sato bazala ba kende ko yeka mana butu kolo butu ndeza Nzambe parce que boyebi oyebi na butu que Nzamba yoka biso bien sous makasque ni moi. Dieu écoute toute prière na air nyonso na motema nyonso mais na butu ba guerrier batema na butu, j'aide à tema na butu, Nzamba tambola na ba fenea te, ba paresse te, bato ba bangaka te. Talaka nga na okeloba, na nini na loba ngo soute de na lobe kuna, bo sekaka kuna video wana, bo seka te. Zomona. Biloko nga na bimisa wana bandeko na ngai, na yeba te na kokoma pe servant de Dieu. Be mwana Nzambe ya koloba po boye na miso ya bato mikolo balandanga melo nini esalanga na banda kotelemela molili deja na vi nanga nga ntongo bazoluka babebisanga zela oziana abosafula yo mpo kanga bafulano na kitata te nakanga bafulaka ala liboso na bino wana kitata te nazwaka fula nanga kande na video nakangi tete na koti na bamipoa awa kaka yo mona mpe mona otalanga bite etengamaki ka awa elo nini nangena loba na bino tonga na okola nazokola bandeko na ngai eza na makambo bango babongisa mpo na ngai na vivre mais na makambo badéclaration nga nayaki kosala nga moko ezalaki kosimpose na oyo famille ebongisela ye nga nazala tala kaka mama na biso akufi ebemba mama na nga batiaka yango na balabala batie mama na balabala njoka koko na nga bamama asokoli ebembe kuna bazosokola ebembe na maloba de ebembe basokolaka ngo deja na place na morgue babongisi balati bilamba baye na obolelaka bokende kotika te alimaki ndoki na eleka ye makasi ye fasa apeka cérémonie abakisa kosokola moto wana atelisaki mama ya biso te ye nde alinga atelisa ye anikiniki ye aswi mai wana balobi basaki nga nazalaki na lopango nazalaki na balabala te bayeski oyo kosokola nga maboko to mama leki na nga zoya noki ke kosokola maboko te ezalaki déjà trop tard njoka bango bazalaki mibale basepelaki na eloko wana te parpa malobo bango bayokaki na kati wana me batikalaka koyebisanga te bayokaki nini me nga basokolaka nga maboko na mai wana basalaka soki bacérémonie nga nayeba ete koto basalela bacérémonie na bango njoka na libota mpo nga na betela bino ta bolanda age na nga te me naza yaya ya baleki ebele na famille naza koko ya liboso pa papa na nga naza koko ya liboso pa mama na nga mpe azalaki yaya ya baleki ebele na famille ozomona sikoyo ngai nde nayebi te oyo bango basalaki kuna selo monde na bango spirituel selo makambo na bango fo ezala ngai nde nazwa rele soki ya nini nayebi na nga mpe te bandeko na nga lokola mpe komaki te moye toyeba nyonso eza te soki saint esprit asosolisi biso te sikoyo bandeko na te ekomi ti témoignage molimo mosato akomi biso témoignage bandeko ezalaki mama mosusu ekomi témoignage ekomi kaka témoignage vi ya Rebeka kaka boye yaya boza servante moko bozala ne kaka boye nazoyebisa bino sikoyo Nzambe alola oyo Nzambe ya bosantu asali grâce ke nayeba vérité moko boye ezalaki caché bango mo mpe baokama to balanda témoignage oyo comme ekomi témoignage mama na ngai ezalaki makambo mosusu nabongisi nanga bakamolaka mosusu awa nabongisaki déjà mais Saint-Esprit na oyo Saint-Esprit apeki inspiration nakomaki comme ya flou nakomaki mpo nabosana te parce que azalaki kopesa nga mais apréféré ezala témoignage ekomi témoignage tindididing témoignage nanga
bandeko na ngai bana Israel ekolo ya Jacob nzambe na nga apambola bino nzambe na nga aza na bino accompagne biso na témoignage po échanger te komitindi di témoignage ozomona donc nzambe aza na bino na kati ya témoignage bo comprendre quelque chose tant bango basali makambo wana nyonso nga nayebi te me nayebi nakolaki kande na explike bino matata moyibi makambo wana ebele ekobokolakisa bato makambo ya sali te nde nzambe nalola ntongo aye kobenga nga alobi Rebeka lukanga na kangola yo bimela nga ndenge abimela Moïse napesi bino deja mpe vexe wana parmi bavexe napesi bino ndenge nzambe abenga nga ndenge mpe abenga Moïse ntongo na bandi koluka nzambe oyo et là j'ai compris maintenant que Dieu a commencé ya komemanga na famille français linge ya mikolo pe tolobi français te to gérer français parce que na bandi ko perdre ba pédale pour ani français tondi déjà limite botika ngo bima bima après to zonga na biso na ndenga bien hein sikoyo na bisa bino nzamba comme komemanga na Afrique comme obetelanga histoire famille comme l'accent ba siècle ya libota ton nzamba alakisinga basekela libota na yebaki te membre moko ya famille nazalaki koswana ye mpe azalaki ndoki yende aza parmi baoyo baregnaka na se ya mai na kati na biso na libota na nga naza na moko azali sirene koto ya mama na biso aza na mai nga nayebi sirene wana yende azokonza na mai na mokili ya mai na libota na ngai sikoyo na mokili nayebi moko oyo azokonza azakoka igwe kotelemela bato kobebisa bavie ya bato aza mpe ka membre ya famille na biso nga sikoyo nayebi ye yende aza mokati makambo yende mobali ya famille ozokomporta na bamobali ya famille ya des famille yango na fo yeba histoire na yo na nzambe nzambe abetelo histoire na yo mpe abetelo histoire ya famille botika kosaka na vie spirituelle bonzambe fo yeba yango fo luka oyebaka makambo esunga yo na délivrance ozoma tala nga nayebi makambo susu me nzambe na nga alobi oyo oyebi wana eza ndamu nga nalingi oyeba nyonso c'est par la grâce du Seigneur yo mpe luka nzambe na profondeur oyeba na Goliath ya famille pour renverser ye homme fort ya famille pour renverser ye ozomona nzambe ayoka losambo ya bato baza motema malamu lokola ye alobi nalinga bato baza motema pembe mpo ye mpe aza nzambe motema pembe ozomona après nango excuse moi natalaka lere nalalaka te yaya tokomi 6h53 au deuxième vidéo nalalaka te 6h nalabuka nini pongi babotola ozomona nzambe oyo alola nzamba bosantu natali ya papa ne bana pe bakende classe ngala oluka na pongi na ngai yaya ndi nzambe abandi okelakisa na baprison na bandako ya bato ndako mobwe na yibaka nzoka na kangama prison kuna ozomona na banda oyibaka pa biso nde bomona ngabo na bamama leki na bandako na baokoka yiba siko nakendaka koyiba mpe na ndako ya mama moko boye nga nakendaka te koyiba me nayebisaka mwana ekende koyibelanga biloko na ndako na bino ake ayibi ayeli nga na ateki na liembo otikali prison na ndako wana nzambe atalisi ngai osomona na sansu wana oyo na bandaki koloba na bino mais siko ntongo basalanga baseremoni wana lelo nde naye kocomprendre ke ou bien oyo bobengaka nayebi te soki kodia nabenga yango kodie nabenga yango kindoki nabenga yango na famille soki eloko nini esengelaki nga mpe naza ndoki esengelaki nga mpe bakomisa nga ndoki bafungolanga misu mpe tosala makambo bien par rapport ya étoile na nga par rapport ya courage na nga mpo nzambe aloba na nga natie eloko moko kati na yo oyo bango basalaka na yo échange nabetela bino na témoignage natie eloko moko kati na oyo satana alandaka nayebi te alandelaka nga nini loko mpe moto atiaki te kaka olandaka nga satana alinanga te olandaka ngai bongo mpe nalingi su te ozomona nde bango bapreparaki nga nazala ya ténèbre sikoyo ntongo bango barate déjà mission na famille barate mission na libota na ngai nabetelaki bino nde nazalaki déjà na copain na ngai azalaki bien azalaki naye na kindoki te mais bango tellement bazalaki na posaka nga nasalela ténèbre balukelaki nga mobali ya ténèbre balukeli nga mobali mpe moninga na bango ya ténèbre oyo akosala libala na bango akosala alliance na bango bapesaka nga Rebeka to bapesi nga na mobali ya ténèbre nava na mobali ya ténèbre mission na bango ezalaki nga Rebeka bakomisa nga ndoki bafungola nga misu mpo nakoma mpe kopumbwe na bango nakoma na bango na traité alliance na bango mpo siko nga nde nakoya kozwa rele ya makambo ya bondoki wana selon nde basalelaka programme na bango na baseremoni basalaka ngai ozomona sikoyo eloko nini ekaseke yango moniki omona yango banga na obete bino banga olingi mobali sika
kaka lambelaka yo oliaka biloko na kotie leloko na kati kuna yo koyeba te ozomona po akango na kisi eza facilement ozomona ozwa eloko otia na sa makolo bi evandela po ekanga o mwa nzoto parceke na omona o monene mingi mpo par rapport ayoka mpe confession na yo alo sikoyo akoteli mpe ka wana ozomona makambo nini nalobi nga mpe Rebeka naloba mamu nyonso ka boye baloba bongo nga sikoyo na nzambe nalokwa bato nyonso te nayebi te eske bokompona ngai sikoyo nayebi te esete sipo nini nalobi bolingai naloba bongo sikoyo ekei ekoti na video na efase nga na efase siko mpona banga na mpona soni na lokoma yesu omoni mobali akotika wana yoki ke obima na mibali ebele olinga mibali ebele akomi siko kokosa nzoka alinga tia yo kisi na nzoto na se na yo akanga yo de ebimaki ekende soni na nga lokomu na ye personnalité toni ata ozomona ya témoignage aye siko kokosa yo omwa bapapa bolimbisa ngai ye ebimi kaka bongo nzambe alingaki bamama bolimbisa mwana biso ozala mpe respect mwa ndambe te bolimbisa oyo témoignage na ngai yanga bokotrie yango te bokolongola te ekozalaka mobesu boye moko nde nzambe so akokalingela bino kalingi so molimo mosata ya malamu alingaki boyoka te pardon papa kende kokanga bato esiko bayoka te ozomona oyo na se oza monene foluka mwa kisi otia pokoma bonjoka azokoswa apesi yo kisi otie oke ake kokanga yo ake kokotisa eloko ya butu to nyoka to nini bomekaka kosala biloko ya bongo te ozomona po délivrance eza pasi bandeko na bisa bino délivrance eza boye souffrance na mona makambo na miso oza poso lala me foluka délivrance ozoyoka ezali pasi mingi lokola de kotaki ebimi bapaster bamama bapaster bolimbisa mpe boyebe ya verité boyebe ya verité eza basi mosusu baramuki eza basi mosusu baraminene eza verité ozomona me bato mosusu baprofitaka nango eza makambo mpe te na bandaka kolela bolimbisi so bolimbisi nga malamu so bolimbisanga ezaka verité mpona yesu masiya mpo basi ebele bakosa bango te nde bakosa ngai ozomona po bikisa esauve bomoni esauve baninga ozomona kotia te okende kobaka biloko na se kobaka te okende kosomba bapoussière pa mama moko boye bosalaka babiloko wana te toyokaka eza bondoki bosatana bosala yango te nde na libala ntango na okozwa mobali ya ndoki wana mission eza po adétruire yo azongiso na maboko na bango na famille ozomona akanga bosala makambo bien yango nabetelaki bino témoignage ke ozomona moto asombi koka na ye akobongoli yango makila mpo omela kaka donc nga balesanga kindoki ya kindoki me nzambe alobi aboya kindoki kota na bomoi na ngai botuna ye oyebisa bino nalingi te boconsulte banganga boconsulte saint esprit na mamu na ngai ye mpo yenda yebi vérité ozomona donc nzambe aboya yango moni epesaka bango kanda batiakanga bamilimo wana bampuku na nzoto baniao na nzoto nalingaka mai te nalingaka kosukwa te ngai nazalaki kosukwa na pasi ngai nazalaki kosukwa na pasi so mpenza nazalaki na ntango wana lepoke wana mpenza mai mpenza ezalaki pasi mingi mponanga mpona nini ede na molimo niao batiaki nga na nzoto niao alingaka mai te puku alingaka mai te bakoti esprit wana na kati ya nzoto na yo mpo ozalaka mwasi mosali te osomona donc basalaki nga banko ebele na famille na kati ya milimo oyo bango mokuse batiaki nga na nzoto bafulanaka nga na tia abone na kati mpo motu ebima mwa monene yo bongo na biso ozomona me bamelisi nga makila ezala ndoto te eza physique naamela kokaka kola onjoka babongolela yango lisan pa diable namela koka boye natali boye oyebi koka malili omeni boye makila nde na koyeba nameli makila nabandi kolelela nzambe nde nzambe alobi kosala yo eloko te ndeko na nga ata balimba inisie yo so nzambe aboyi bato bakendaka kuna nayebi te so nzambe alingaka bakende bamona nini so bafa prodige yango nzambe eyebi oyo eyebi ye nzambe me nzambe aboya nga Rebeka nakoma kopumbwe na butu mpo nga na loyenge moko siko loyenge onazala nango boye siko nakoma ndoki na loyenge onazala donc naoluka bato na bilokela ozomwa nzambe aboyaki na yabi te oyo so akomi ndoki mabe bakozwa mwana nga oyo te omoni amwa mai ya bien
na côté na ngai na mama na mwa moto bien côté na nzambe zomona siko nzambe aboyaka na komandoki zomona balesa onini bamelisa onini yo kenda libala yo komi nde nini ndoki ndenge mwana mbali na yo ainisi yo komi okoti makambo na nde nini yo tongo ozalaka mwana na nzambe yo bali oke libala okoma kuna ya komi na mosala ona mosala na biso fukaka na kota loge mais makambo wana esama jamais ke yo yeba te fo yo yeba mpona venir a bana sino te tozonga bandeko na okanga bisaka na ngai natie na mutu nabimi ata bapaster baloba na ngai ke servante deja boma mabala te nga na oboma moninga na oloba na nga na bino na oboma na ngai po ngai na sanse na konda na oluka nzamba Israël nzamba bosantu nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob Jésus de Nazareth wa ekuluzu asova abikisa ngai to batubi likonga na mopanzi tcho mai na makila ebimi nzambe wana batubaka likonga na mopanzi zaka ye banzambe musute ba Jésus mususu te nde nzambe wana nga nazo luka pe na tatola bolamu na ye na vi na ngai na bomoi na ngai ozo comprendre alors nzambe wana boyaki mabe ekota kati na nga babominga miso molimo bakomi kotikela nga basalite boyebi salite no physique poka vi na nga ebeba ozomona basali nga makambo na nko physique ozomona po sikoyo nga na bite nga na kosalela nzambe nga na kotemonaka nzambe na bandade ya kotatola yango avanga na temone nzambe nde nzambe bango bazoyoka makambo nga nazolobaka nga na kosalela nzambe nga na vina funa salela ye nga funa temone nzambe na nga oyo akangola nga na liwa oyo abikisa nga na mai nga nazalaka komona kaka bikambo nzambe asala nga nde na temone me nzambe azalaka komonela nga na ndenge mosusu nayebi te so bocomprendre nga nazalaka komona moka nde bato babomba témoignage te wana nzambe abikisi nga na mai nzambe elelaka nga na bavortema na vie ekobo na vie impudicité nga na otémoigner nzamba Israël nzamba bosantu na belelaki abimelaki ngai nzambe abenga ngai na belelaki ayoki nga pakangoli nga pe nzambe wana nga na kotémoigner ye nayebaka wana témoignage na vina wana zaka na makambo sute na banda ko édifier bana na nzambe boy na banini nayebaka yango te mais makambo nga nazaka koloba bango déjà banda omona ke na famille na biso awa vrai Dieu akotaka te awa na famille na biso eza makasi bandeko jalousie eza makasi orebeka ozo exposer famille na bino pe boye famille eza sacré te bayoka hangachi kaba chikachi ya makasi balinganaka te oyo alinga oyo alinga oyo alinga oyo binemi na age na bango mikolo abakangaka binemi bayoka nde soni po batika bakangama binemi oyo alobisa oyo te oyo alobisa oyo te me bavanda nzambe nini wana bango basambelaka osomona esika ezali jalousie ezali nzambe azali Dieu azali na bolingo nzambe alingi bolingo ezala kati na mitema ya bato bible ezoloba mabe olingi basala oyo te kosala moninga te kosala moninga te fozala na bolingo siko nga namona jalousie oyoka moto oyinaka oyo obengaka bango nga donc moto aokanisi eloka mabe baza makasi na okanisi ya bato mabe bamakasi na okanisi ya bato mabe famille ya désordre osomona famille sa ordre ya ça l'amour ce n'est pas bien boka soni na bimission na télé po boka soni nga ku de bolingana na bilonga te bo benga na bilonga te bolobisa na bilonga te to sala repentance sincère na prière oyo bisonyo so na bengio na yo pe sirène na bengio na yo pe igwe mukati makambo na bengio na 3 jours oyo luka repentance sincère ozomona basali nyonso bakomisa nga ndoki mais esimbi bango te basali nyonso basala ngo physique na ndoto biloko balesanga nga na belela makila na Yesu balesinga nga na bele makila na Yesu nzambe pe aloba ekosala nga eloko moko te na moi pe makambo basali nga nzambe aloba esala nga eloko moko te siko bazwi desu yo babi te lokola biso nayebi te so bozoka lokola biso tozokoka kolese kindoki te biso toza na accepté tozo kokota na vie na ete eloko pe totia na kati na ye tozo ko activer yango ezo simba te bozoka témoignage tosala ni tolesa mwana na ye moko ndoki o azali makila na ye moko tolesa mwana na ye moko kindoki o azali makila na ye moko parce que na nzela mwana na ye soki akomi mutu na biso koto tolesi mwana na ye kindoki nde mwana na ye akobebisa ye
pe akosala oyo biso tosalaki te. Yango bomona bato mosusu baboma bango te, me mwana nemo azoba batindaki nga na boma mama, nabetaki eka lisasi, nabambaki eka nzete, po aza makila na ye moko na monde spirituel tout compte. Yango fo yebaka mambo ebele na spiritualité po na bonzambe otambola na droiture na Yesu Masiya. Osomona nde sika bayaka kokomisa mwana nga moto mabe, na boti bebe na betela bino bebe alandanga na bambeli, na boti bebe alandanga na bambeli. Donc ndenge bayibaka deja mwana mutu tonga za bebe ndaku na kende kovana mutu ndaku wana ndoki ayibilinga mwana mutu bango moko pe bameminga pa mama moko boye wana mwana muke bameminga pa mama moko boye o mama atretaka bana mitu nde sika bakenda kocha kindoki na bango selo plan na bango organisation na bango ya monda molili. Osomona sikoyo ndenge basala kipe bo balinga kipe mwana wana zala baba c'est là bango nde bayebisanga parce que nga membre ya famille to na ovana na ndako na baka na nga pena boy physique ndoto te na yebi ke zo yeba mambo yebisa ngati aloba na nga Rebeka yo kobota mwana ya makwanza njoke ezala mwana makwanza te ndenge diable utilisa na ba code ou bien robota mwana ndoki ou bien yo okobota mwana baba parce que tonga na botu mwana soloba famille kaka membre famille alors Rebeka mwana zoloba oh ba camarade awa na poto mwana na lobaka bien oh siko ndi sika na koyeba kinga biwo makamni nga na monaka nzambe siko aboyela pe bango ozomona siko nzambe abandi kolakisanga molili mwana azoyela o ténèbre nde sika esengai na bande kobondela nzambe na lisungi na ekotindelanga moto ayedenga pe na ba prière papa mwana ndenge mwana azwaka délivrance. Osomona biti na bango bakomisa mwana ndoki po mwana asala makambo oyo bango bakokaki kosala te basuki wana te basuka wana bino boko samba na miso ya nzambe pe boko sambwa bino ata bokimi osambwa ilanda bino bokoseki ndoki ya mai ya zamba ya ba chef neti nga kuboko bino lianga te na fonta bino bobo mai mama na nganga boko bomanga te nga siko boko ka kanda siko nde na ota bino longo na ba bobo bomanga te wasiko bolo ba biso to lia batu bobeta prati le kwa gorine to lia batu minene to boma butu mo to mamuntu azaka tala ndenga za rabena njoto yango to kolenga bokelianga waza kati nanga kosi na Yuda lion des tribus de Juda kande na tato la ke sa tabu boy kande na lele na témoigner ke sa soni bato ebele bana ba témoignage avina ba yoka soni menga na témoigner mobali nanga libala sa soni achika bino bolianga yo ebi ba mai ya bato wa ba biso bo to sala moi bien te bo yo kasi to arrête oka bato mususu aza na ba personnalité bela aza na ba valeur ala pe muta bato boza boloba na ba fio a personnalité boloba nini on a la personnalité, on a la fille de caractère. Il y a des filles de caractère. Est-ce que tout le monde a dit mafuka? Zamba suine. Bino de bo lela inga. Nga bo lianga te bo ke bino mona ba cercle na bino. Ba kisi na bino bo sala pe bino moko. Ba koko na bino na bota bo servir bino moko nga kena pa koko na biso Abraham. Nzamba Abraham Isaac ya Jacob a kitoko makasi ya. Jésus de Nazareth akufa de kuluzu nzamba mayuya te nde nzambe nanga o abatelanga bomba nga bakoka olianga te babetinga bakibota bakomi oyo fo kufufuta biso baniongo oh bino moka bokomisa buto ondoke simite bokomisa oto boma na biso yake futa biso baniongo naka mayaya bino bo negligenga ye na mayaya pa ba bona nga vraiment courageux na na ba posa ke célèbre bilanga yo teka café la butu ou bien sala mbwengi yaya luka machine monde déjà évolue baloba nini évolue na kena ngona façon moko bien pona kokoloba bien monde développant déjà bakoma osaba machine ya ba tracteur baloli mabele yo loni ka mbwengi na yo butu ozala machine yo baloli lo mabele oloni kafa butu bino siko bato bakoma bokomisa bato ba prisonnier butu na ba Congo na ténèbre ka bo basa misaba la mukami Congo pasi njoto pasi bino bongo na ngai na boya ya bosaki ndoki na bino moko bo banga nde bozana na tanga kombo na bino to bo moko bo mekananga notanga kombo moi kande bo wa bundisanga moko suma futaka matinga bo na tenga na kombo na bino po na yebike esi ba shooter parce que bo yebike za bino maintenant lobela ozomona
sikoyo ntango bayoki ke na olingi nasalela nzambe ya Israel, nzambe ya bosanto, balobi te bakotelinga réunion, balobi lelo nini tosala eko comme tolesa mwana kindoki esimbi te ye esimbi te toluka mosusu na kati na ye tobebisa ye nde biso tobanda kokota na kati na ye tobanda koleka mpo tosala misala wana bien. Bandeko bayaki kosala nini bayaki kokomisa mwana na nga baba nga nayebaki mwana bakomisi baba kaka baba njoka balesaki mwana lisusu kindoki nana bande kolesa mwana wana bana wana kindoki bandeko bandeko ngai yo na famille musika nayebi mutu te musika yemei mutu na bango yemei pe kamani na bango pire bango alliance libala balesela nga bana kindoki po kaka balesanga kindoki na makasi mama nakoma mutu na bango po kaka nga nakota pe na makambo na bango butu na osala makambo abia po bango de bandi okende deja na kimokolo bokitani nga mutu nazwa relais nga nakizika na faire po na relais na bango nga na kokuta bino na kindoki na bino bokokufa nango bino moko to bokoluka bana na bino moboboti bopesa kindoki nga rebeka kosimbaka jamais nga nakota mfere na lifono te na nga te boyebi nde nalinga nzambe te boyoka témoignage soni na nga lokumu ya Yesu balobo mwasi azanga pudeur me nde bafinganga mwasi azanga pudeur me mwasi aloba nyonso ayoka soni te nde ngai yoyo mpona Yesu siko boya kobisa ndoki mutu na bino témoignage fo esila eyaki témoignage te molimo akoti yango témoignage na comprendre te azwa kembo nde bayi kokomisa mwana ngai baba likolo nango bayi kolesa kindoki njoka ye basali Yesu ndenge nini basali papa oyo azalaki délivrer te bachange ye balobi ye azala mpona biso canal donc soki mobali abutu ya famille wana akota na mwana ayebima na nga to lidusu vous comprenez lidusu akokotela porte ekuke nana salango yoso omoni mutu mosusu koyokele mawa te basunga nzambe te ya des gens baza maudit par le Seigneur ye moko baza na motema mabe e bana méchanceté osomona tona bandi kobonda nzambe nga binzambe ta makambo yoloba na nga ta makambo nazomona abi kobangela o te. Je suis avec toi, j'aime le Seigneur bandiko j'aime mon Dieu balobi tokubi mwana wana balakisi mwana makambo ebele bakomoloba tosinie akufa do babomaka mwana akufa kaka ke tomona mwana wana aloba nzoka nga na nzambe aza puissant aza puissant le tout puissant osomona ozo comprendre ke bana basi bosala bajete na loyenge ya bala soki oza na vie spirituelle te kolisa na onde bonzambe kolisa zwa délivrance oyo bala mutu moko asasi yo atyakoka bambeli na butu chu apomaka yo pene kokufa na tension yo fokende na suicide yo te okokoboma ote me suicide nde sokoti na monde basusi iza na susi moko ezelaka o wana pene ozwaka poison wana osalaka erataka obeta yango. Quand je vais parler par rapport des mariages, maturité, libala, mobali ni naza sensé à côté libala, to moi si ni naza sensé à côté libala, et vous allez m'écouter très bien comment je vais vous parler. Et puis je vais parler en français. Super beau tout le monde dans la vidéo en français. Ou bon bien t'es Rebecca t'es français français ok non me l'a épée au freiner bisoto ça bien t'es aussi beau bien t'es pas bilo yo beta na nini ou na nini anti donc t'es dans le balingala ozo comprendre nyonso wana ba charger nga parce que ba yebi ki so to komisi mwana ne baba to komisi mwana kizengi na mboka poto akozala konyoka mabwe na ba rendez-vous akosouffrir kosalelo alobaka osole nzamba ko témoigner nzambe wana akosala ngote tango nyonso bana otambola na mwana pasi na mokongo na ye wana siko membre ya famille wa mobali c'est lui qui a décidé décideur de famille yo yebi décideur à famille na bino qui décide bato bako vanda bazui conclusion ba yepa igwe alobi oui et ça bon a motema mabe
wa motema mabe mama nanga alingaka o mingi alinga mwasi no mingi asala ebolamu alinga pe yo mingi anyukwa mipona yo nde na yoka histoire ya famille mama nanga akotaka nganga pona yo po yo pika ozala bien parce que alingaka yo mingi mais bino mibale obomoni bofuta mama nango asala bino molamu fubo ayinga na niveau wana bokotelanga bakisi mabe boluka mutu abutu botia na nzela nanga mabe botraite baalliance boyokani mpona liwa nanga mabe siko nga mpe mutu yango moke pauvre mpe mobola comme je suis bolukaka nika étoile bandeko nga te mutu nakotya okisi yaya nakotya ologe te nga nabotami na ekuta bino bokokanga te bokufa bino moko soki te botika ngo na bana bino awa kleboa Yesu Masiya nde mokati makambo akangi makambo nyonso na mokili oyo mpona nga nzambe afe ya bozia zila bokambo na se chapa ndeni ata ndeka na moke tia nakima bino ndeni wansuku bokakanda tolakisa bolakisa ani to boyaka na butu na yebi boye to boyaka bundisanga surtout ndo banda okota na kati ya mbwa na yebi nde bateya bato mbwa aza impudicité mbwa mosusu mutu ona loti mbwa molimo impudicité ni bobima na niveau asi wana spiritualité na bakosa bino ya de bato balataka bilongi ya bangulu eza na bato mosusu bazomibomba na bakarakasi ya bakoba po tika komona te koba soka mikotisi na kati ya ndako na ye wana yo oyeba ye omona ye ozomona niveau nzamba olakisa biso omona vision na otala bato boye baye me baza bato me balati bilongi ya bangulu e mutu na ngulu eza mutu mosusu ye moko mbwa ye mo na kati ya mbwa aza mutu aza esprit ya impudicité te me ye moko mutu ase carne na mbwa nayebisaki bino mbwa waliaki mutu wana aza molimo impudicité elie mutu to mutu nde akoteli mbwa asali réaction wana osomona mais so baluki na bosolo baoyebaki nani azalaki wana so mpe aza mutu ya famille baoyeba osomona baza motema mabe bozoluka botraitisenga alliance ya kindoki ekosimba na ngai te bosalinga mabe mingi na bana na nga soki nzambe te ya délivrance bokolanda batémoignage tala bandeko nanu na batémoignage na otémoigne nzambe oyo to tokota na parti de wana wande oyinda ozomone tobima na jeune nasala mission ya repentance ta eza mabe na mema libotani na présence na ye babondela baluka ye nano to na ozonga na batémoignage so na bika batémoignage eye tala siko batémoignage en forme ezoya ya sangana yo mona ngizala kirda mitime bino mo bovandi bozo confesser pe bozo tatola bisika nzamba longoli me pe bozo lakisa bato danger ya kokota enfer mabe ba domination to salaki bondoki to salaki ozomona tika kofungolela bandeko na porte bakota na vino babebiso ndenge na ndofungolela ba porte na impudicité na bafrotema nazo kufungolela bango porte yokanga ba porte luka nzambe obetelo histoire bien ya libota uti pe kozwa lobiko okangwama makilo eza toza na nzoto eza na ba secret belé nga mkonza bazoloba na nga papa makila ozomona na bakombo bapesa ngai nga bamontanga baku ebele ya bandeko moko bolanda témoignage ya baku basalanga nde bokoyeba valeur ya kombo ozomona mutu azochanger okombo aokizwa kombo na ya mabe ya kindoki bapesi yo ake koluka su famille mosusu o baza ni famille na yo ayebi ke o ba famille na mwana o te mwana aza na papa na bango mwana aza na mama na bango eza biso kombo na ye fo ezikuta papa na bango to na famille ya mama ya biso bango te bake lukelo kombo na famille ya bato poka baza ni famille wana papa aso boza pe na poso loke boloki ozomona soko oyeba na mutu moko ya bien bake koluka alliance batraite na mutu wana ye to osalaka bato bayinaka ye
bato balinga ye te ye ata moto akanisi asala ebolamu asala ebolamu te ye esprit ya rejet ye akomona esengo te tolati ye botya ya sali te na makolo batienga kaka na makolo tokangi basinga na maboko bakangi yo basinga na maboko balivre yo do basalanga makambo moko soki yesu masiya te yango moninga personnalité o caractère eza te yaya nga nango te personnalité eza wana nani ate ya mbeta ozomona funa salela nzambe nanga mpenza kitoko makasi mpenza na verité po aza verité ya funa kota lola na bo baloba nanga suka finir wapi otiela ye biso monoko finir wapi azomona babebisi bavia bato ebele nalela vi ya mama leki na ngai mosusu nde babebisa motu na ye mpona makambo na bango abondoki kisi na bango nzambe alola frappe bango papa na liboma frappe bango na baaccident frappe bango na mabe basali mpe bana na bango babuka yo lobi moto akolona ndunda akobuka ndunda soki yalie abuki te bilonga wana fo ekola bana na ye bapuka yango nzambe alola na pamboli yo na kumisi yo longa butu parceke kala mingi te futo misalisa makasi tolonga ntongo horaire na kopesa bokobunda nango kuna bomisalisa makasi bolongola fatigue mokili esi ebebi nango mokili esi ebebi nango tosambela nzambe na bosolo via masumu ekomi bololo ozomona tosalela nzambe na sincérité nzambe abikisi mpo abikisi bana na yo nzambe aloba na nga na lela mpo na délivrance ya mwana nga nzambe apesi nga Ezaïe 44 abiba okola malamu na otya molimo na nga kati na bango aolongola molimo ye mabe atie ya bango oyebi lelo ntongo bana nga bakoma kosalela nzambe bakoma koloba makambo ya nzambe bakoma koprofetize bakoma oyebisanga mama nzambe alobi no boye mama nzambe azoyebisa yo boye message apesi yo yango oyo okipe mpasi mosusu oyoki meme message obi ya solo mpenza ko atiaki molimo na ye atya molimo nini na bana na nga ozomona mpona nini parceke amoni motema mabe na bango ya eleki na do sakombi ekolo vert nyonso eleki bolinga bobebisa via mwana bato orphelin de père de mais ya na bino akufa kaka mwana moko aboti bana ebele asimbi te akufeli bana aleli bana bazemi kolongwa me nzambe asali ye ngolo azwi kaka mwana kaka moko nde bino boli bokomisa ndoki bwa motema mabe nga naza mutu bokomisa ndoki te naobebisa mama na bino nakobebisa botika naobebisa mwede ane nabebisi bino na témoignage nabebisi basekeye na bino ozomwa siko na nabimisi nyonso te siko yo ozokamwa oyoba eske likambo wana de ayebi nayebi ti ndenge bosala ndenge koko wa bamama aloba na bino keso nakufi bozwa elamba ya Rebeka botya na cercueil na nga nakufa na yango nakokende yango cimetière bokunda nga na Rebeka koto nakokende elamba na ye wana akufa nga na oreklame ye nde bozwa elamba na nga bokotya na cercueil ya koko akenda nango bokunda ye na elamba na nga nayebi siko bobanga boloba bo mosusu mpe ayebi nayebi so nzambe alobi na nga nde apesi nga tan loba nde na oya odoba bino na koexplike bino kindoki ya mutu na mutu mpe makambo bino bosala na butu nga nayebi yango siko so bolobi boya bomanga baba nzete akobamba bino fimbu na ye mpe na ya telema ye na pembe na nga epe nzambe esala bajete akataka mpe na avertir bino de na ndoto boyebi nayebisa bino na révélation ke bandeko tokebisa bandoki yana na butu nayebisa bango deja na bana bango bino bokeba na ngai mpo nzambe na ngai atie loboko ne likolo ya mutu na nga baoseka oyo alingi amona kanda nzambe ya Israel aya omeka lokola de boyebi sekre bobanga ayebi nyonso ko ndeni ayebiki ye ntongo akufaki koko akufaki ye azalaki te ndeni ayebi biso tozwa elamba na ye tokotisa na cercueil akenda nango bana nde bato basala yango mpo asokipe na nga asa charge na mponga nde yalingi natelemela famille bokisi na bino bondoki na bino ya libota yalinga bebisela biso makambo na biso yalinga détruire makambo na biso na famille oyo so totiki mwana akoli boye na lolenge oyo bebise tala Moïse akola na ndako ya Pharaon akoli nzambe abimisi ye mpe aye adétruire bonzambe bakisi na ye ndenga na mwenga nde na bomonaka moke na konda na omela potopoto na ya monene te
Yebite biloko so e balbande balbaso muto ali aminga grinote aminga ya munene. Ezomona. Menza balinga pe na za muke pe abino kanda. Santo eza pe ye moka mto girang. Na macha abino mafuta na tumbola abino. Kindoki ya mabe. Yo komo telemena baninga na butu repens-toi. Yo komo ko imposer na famille baninga ba bonga te baza na vie ya passe bo rendre baninga vie malheureux. Ozo ko sala nga pe intero Rebecca soki yo bongi na vie ko salisa banani. To na biso kana salisa na osalisa bato boy yo kikanda ke bebisa makam na ngai. Oye muto motema mabe. Muto motema mabe. Na yebi yo tu comprendre ngo ozuma boko nango to bondela kasi nzamba Israël asunga yo to bondela nzambe ya loba ku nzamba Israël tenga kwa nga nzambe ne loba nzamba Israël to bondela nzambe nenga simbi maboko nanga na bebisi maboko nanga kausi anga siminzela zongi batu msuba bato yamba na banda kute batu mabe bokanisa ani nzamba existera te boleki nzambe na makasi bokoma bompoza ya nzambe. Alors, j'agirai qui s'imposera. Yo, lingo s'imposer na vie nanga, faut sa charger. Ngai, la, mikolo na osambe nzamba longola nga butu, simba butu. Alongola pungi, comme ça robot na la late. Chiko yo, ozo luka nuka risque, tongo ozo amikocha na nzela nanga. Ozo luka ne risque. Poto na obonde na yebi, na yeba ape basala nguyanga na yebi, bango, ona zana ba, ona bengi o. Ana nguya makasi ana puissance na bitala muto osa mambuto taki to beleleli nzambe na buto a genou mabo likolo yo bika na nouvelle génération osa ba jeté nzamba lola za na bino abatela bino jeune ezali jeudi à 0h jeudi na 0h to continue le 17 le 16 na 0h to continue le 17 repentance sincère fungula motema na yo bimisa nyonso secret ya délivrance ya vie ya mutu ezali repentance débarrasser na biloko ya prince de ce monde kabwana na yango tika satana tranquille na biloko na nyonso bwaka na mabele tumba ya kotumba afin que nzamba bo santu asala bolamu na 3 jours ya jeune otika kindumba molimo nenga nazaki na kindumba molimo nakenda awa nazokende koko kwakula tina ke ko découvrir l'église musu epesa bat bakasha 666 l'église musu eza pembe na ba cimetière église omona pasteur alinga bat bazo ko luka nzambe ayebi pasteur na bino ayebi bien makambo eleka na cimetière pe cimetière obomona cimetière sika bakenda okunda bato po ani bato bakenda convoquer l'esprit kuna pona ni milimo ebimaka kuna mama milimo musu etepaka un pasteur kokesa l'église te kota cimetière yongo moni monde o eza monde différent bazwa basala minene bakenda kochachaka ko bakota ba cimetière po bayibi bamema l'église na bango kuna to bino bo traverser cimetière boke bo sambeli na ba mort bo invoquer tongo zo bima na église ozo traverser cimetière entourage église cimetière ko kenda église premier na cimetière te bayebi china basala ngo eza te pona sala eza munene koto kuna non satana mutasalia baba salia kota minene wana bokenda ka église ba pembe na ba cimetière te muko boko yeba monde cimetière ndenge zali na milimo eza kuna ngaba kanga kuna na cimetière omona yo kenda église traverser wana na biso nde toza biso ba chrétien moto swana na biso na bandako ba malatandi bo omona pe wa obungeli papa mama okenda kota cimetière etalio na pesi au conseil na bona koloba na aza ndoki na aza nkisi mais na yebisi binoke botika église kota ba cimetière nga na moni ba église pembe na ba cimetière bato babimi na ba marque 666 nga mo pe na ndoki église na biso eza pembe na ezaki pembe na cimetière ouais na ville aste ava elongwa to traverse un cimetière ozongi cimetière na butu wana na koti na nzela cimetière na bimi pe na cimetière na zo leka nzela cimetière liboso cimetière na donc porte cimetière boy koto kutu poubelle prince donc biso pe na to leka pe na porte to traverser porte cimetière to zongi na porte cimetière oyebi pourquoi te nyonso ça na spiritualité ça maka ba yebi pourquoi en tout cas mbomi lengela mbomi batela zamba Israël papa na tiki libota na maboko na yo
bomba bango na makila na yo mapa makila esopana ya makila ya belle makila esopana ezalaka makila ya belie me makila ya Jésus de Nazareth esopana ngomba Golgotha eza makila moko puissant Seigneur na sengo protéger bana na makila na yo makila no bomba biso papa na bomba mamuntu akoluka yeba niveau spiritualité na nga ayeba te na bomba mi na makila na yo Yesu mutu aluka mekanga na bomba na yo na kombo na Yesu Masiya ndeka bamona nga ntela boye bakanisaka na nzambe te to baoya bakuta na okosi na Yuda bimela bango lakisa boke oyo kako aza yanga bundela biso bitumbu eleki biso makasi longisa biso bomba bana na protéger bango bundela bango papa pesa bango victoire elonga na makila na Yesu Masiya na kati ya 3 jours oyo elonga ezaka na makila na Yesu tokotatola elonga na makila na Yesu Masiya oyo esopanaki na Golgotha nzambe a protéger bana na evideo ezala accompagné na molimo mo santu le paraclet yende dispensation asuka nzambe wana aza na bino asosolisa bino pourquoi témoignage oyo ekoti par rapport que tobongisaki makambo mosusu nini oyo nzambe alingi boyeba na bonéglisaka vie spiritualité te mpe boluka ya aza na basekret ya koyebisa bino ndenge bible ezoloba papa na Jérémie 33 invoque moi et je te réponds je te montre les choses cachées les choses que tu connais pas nzambe bana no to bazoya na 3 jours oyo ya prière bapasoli mitema na bango epai na yo ba oyo bakoluku na bosolo papa bokobosana te kolakisa ke Yesu yo nde obengi ngai na nzela na yo lobi biso soki toyoki yo soni te yo mpo koyoka biso soni te ya kotémoine yo mpe témoine biso koloke okangola bana na yo bamona délivrance ke bayeba ke un tel servante sera servante ekengani servante na yo bana na yo nyonso bamaji tozali bana na yo ya bolingo yo nde obengi biso mpe okangoli biso tika to ose manifeste puissamment na vie ya bana na yo tika ose manifeste puissamment na vie ya bandako na biso na kimia na likolo bana na biso tala mongo na satana luki biso akoki biso te akiti na bana aniokola biso apesa biso bana ya pasi bana baloba te bana bayoka te nyonso wana mpo batia bamama charge bambrouye bavie spiritualité ya mama yo ozokanisa bazoluka mwana na yo nzoka balukaka mwana na yo te balukaka nde mama lakisa bango makambo lakisi nga lobela bango makambo lobeli nga bao baza na pasi bana baproblème bana etantame Dieu de délivrance Dieu le Dieu des miracles, tant de miracles n'est pas encore passé. En tout cas, agis-toi, yo nzambe yabo santu. Tika nzamba Israël, nzamba motema malamu, nzamba bolingo, azala na bino, accompagner bino, ami monisa na bavi na bino, bato ebele bana ba problème ba lesi mona kindoki. Oba komisi mwana nga baba loba te, oba komisi mwana nga yokaka te. Ezali ya misusu bitumba ya etwali ya bana pe ezalaka me etwali misusu pe baobundisa yo na nzela ya bana excuse-moi na kwanza kusoma pe makasi ozoyoka misusu bazoluka baparent bazoluka bino nde baluka yo mama baoluka yo papa ozomona sois prudent toi yo osali nano choix te zala prudent bandeko bolimbisi na oluka video mo bona betela bino histoire moko boye wa video de sili na luka video mo boye so bomona bo tindela nga ba na WhatsApp boko seka histoire na betela bino eza témoignage mais eza ya aventure témoignage comédie et koza matata bo sepela nango ba op aza intéressé bolukela nga dessin animé moko bomona ki bo patrouiller vraiment na lobi pena pardon bo patrouiller dessin animé moko bomona azaki mbula ebetaki lokola na ntango neti ya nowe boye mokili mai etondi azaki likolo ya nzete bato eye bayebisi ye akita akota na bato nde bazwaki bato mosusu bazosauve bato bazobimisa bato ye alobi Dieu prendra soin de moi bato ekei sikoyo papa mai mati mbula ezobeta kaka nzambe atindeli hélicoptère boyebi histoire wana eza dessin animé ou bien eza na bafacebook eza na youtube nayebi te na tiktok bolukelanga mpe nango na luki yango naomona ngo te bokosepela me fu eloko wana ezala bokosepela wakoluka ngo aomona nzambe nango pambole mpo témoignage ya kitoko me eza témoignage comédie na ezoyebisa mama nouvelle génération na bandenge nango nga naza ndenge na ngai témoignage comédie eza vi na nga mena obeta ona lolenga comédie boluka video wana sikoyo batindi hélicoptère eye papa babenge na kombo na ya komata boye ba expliquer boyebi bien na français nga siko français boyebi de itikanga na défaut sikoyo mbala moko ya lobi non Dieu prendra soin de moi pas de problème peut aller hélicoptère ekei hélicoptère bamoni pende makambo nyonso esila tikaka moke bomonaki kaka dinda na mai mais hélicoptère ekozonga mpo akota na bapesa esinga yamba akota
Yalobi, non, ne t'inquiète pas, Dieu prendra soin de moi. Hélicoptère ekei, ye, mbula ne bomi, maya dina maya kufi, siko akiko yebisa nzambe. Ki azaki na kondimaki na foi, pourquoi nzamba chiki ye, boye biso wana dessin, mana koteli nzambe, donc azo soana nzambe, makambo ane komelanga. Siko, so bolingi po yo kaka makambo, so bonga na sala wana, boluka na sala, wana yo mopendo, mama Rebecca, wana lo bana OVD TV, tali yo te. Mama Rebecca, oui, pipina sabla ki ndevu na biso mwasi apendo za kizengi. Nge kotaka awa, nge kotaka awa, monsieur kotaka awa, nge kotaka awa. Kizengi waso na seki ekotaka, yo ekotako awa. Maman Rebecca pendo za kizengi sabla koza servante de Dieu, faut beaucoup de respect. Mais témoignage au penza na epite na lubanini, boluka nini, to benga o kizengi. To benga wele koma nzamba sala obolamo boye penza mama osimba yango te nzamba visiter na lolinga boye pendo saisira te vraiment bon ce témoignage comédie et bikisa minka baso na babali te mais ko dife yo luka video wana eza matata wana lobi na bana œuvre de Dieu TV na seka na bino pona na muto seka na bango te na muto na leli mingi na linga boseka na linga to zala bien na zande na zalaka ngana nde na zalaka alors na zaka muto na seka na muta karate pe na silika so na siki na linga te nzamba siki asipela te ngana na kanda moso na siliki na ko beta ezaka mabe mama biko makasi lobaka nzambe da kango te achika ndam achika ndam na témoignage musuna beti na bino bola masala ngai azongiselanga force na témoigne na kuba tika nzamba bo santu pambo mikola na nzoto te ya na kuba tuna ba bitu na no te so na bitu na bona passé to tika les passé mais bandokyo ba ko bundisa ngai ba yebike akuba donc nzamba lola abatela bino apambola bino azana bino boluka video wane toseka mais témoignage moko bokolela eza na mabolanda comédie na série tina bisa bino mambo na série siko eza pasi makasi komona nzamba alinga bikisa mutu na faso wana mutu amibomi ye moko lelo bapasi mosusu ekomelanga na vie parce que nautilisaka mawa makasi nzuka kotambola ka na mawa te okufa baoboma yo alors bolukilanga video wana soki bozwi yango moto ozwa yango na opesa eloko ya bien mama Rebecca eloni oza na na opesa eloko ya bien na bongisa ye maimo ya bien to azwa nkabo ya bien te kitoko makasi nzamba lola pambo ya bio boza na numero na nga eza wana so ozwi video tindelanga ngo na WhatsApp nayebiki boza ebele bolanda témoignage otindelanga ngo na WhatsApp tobeta témoignage comédie talaka na yeli bino témoignage confession sangana na yeli binongo siko na sela bino témoignage comédie mais ça na bolela boka mangani nga siko bolela te ngo na lobi témoignage comédie po ça ya passe siko na otia comédie makasi po kaka yo olela te alors luka video na yebisaki yo chimene luka video wana mama Rebecca na luka video wana pe na sengi na bino nyonso boluka ngotika nzamba bo santu azana bino apambola bino abomba bino amen bye.